Mbote na balandinyo surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakoki Oye, les Adassa Show de mon cœur Oye. Les lotos sont kota na sujet na biso oye ko intéressé bino makasi. To sengi bino bo continuer ko s'abonner bo sauter ba publicité na kati ya Adassa Temo TV. Toko talombango na kati ya sujet na biso ya mukolo ya lelo. Bandeko boyo kelanga na likambu oyo Davina apwa mama eza nini pona nini bolukaka ba problème pona nini bolingeli batuka problème tokoti ane asika bosilama s'il te plaît. Davina apwa mon ke na ebisa bino bozala bastarte ovandi penzo ba 8 ans ya kokoma message mulai boye les abakoki botalela biso likambo nyonso kaka ndako asili ezobetisa bango bongo. Davina apwa komi na message alobi boye ke video oyo asalaki na kati ya SB oyo bakendaki kotala etanga kufelaki mama na ye asalaki yango parce que eza surprise o mam sasalaki ye yango wana na esengo wana asalaki video wana na kopesa sila bisalo na délégation na ye merci likolo nango basalaki yango après plusieurs jours. Donc ba jour elekaki ebele après bango nde bayaki otala ye après sila yaki na délégation na ye kotala ye a remettre ye kaka $500 so na kosi nzamba za témoin yaya koloba tantini wana azoloba peke tantini wana ayaki kotala nga a remettre nga kaka $500 kobenga sila tantini wana te sila bisola za tantini wana te sila bisola ko bota yo te anoke jour ko bota yo te tozala ka reconnaissant soko salaki video wana na kati ya SB osepela ke za parce que ozalaki ne sengo surprise o bayaki kosala yo bakabeli yo $500 ba comédien bazalaki belé avant nanu basaleli ba contribution ya matanga mama na yo esili aleleki mamikolo sila ye kotala yo atieli yo $500 na kati enveloppe yaya olelo zobenga sila tantini wana o manke sila na ba façon nyonso siko olingi ko stopper te ponani poti ko distraire batuko yo star mobimbo 8 ans ko koma ba message ebele boy. Après bata ebele wana aussi la yaki $500 eza papier $500 eza mbongo te bongo ba collègue na bazala ki ebele po ani basangisela ki $500 te lelo ya koloba ke sila tantine wana sila za tantine wana tempa na yo yango yaka ko mankele sila na ba facilité bo ya nini asala yo nini na problème nini bo welela nini sila tinda bato baya ko fingota sila tinda muta finga mutu te na ba chaîne na biso si la pesa biso droite ke lelo sale émission bo lelo kipe makambo ma famille boma non eza bino moko ne bo bela ki peleke se ba jalouse ba sans esprit ponga muninga na nga mwasi na kozwa tante na komelo message mulai bo po oyo message nyonso nde okomi bo ozwela ki yango temps star azalaka boete manque à faire yo mama millionnaire pourquoi pas oko bandote ka ba mai non ndongo zote ko sala ba théâtre na ozwa temps ya ko expliquer bato ke batiela ki ka $500 pona to sala nini yo ndongo za bongo ko benga sila tantine wana nata oyo kufelaki mama kasi bozalaka bien na mama mufibi mungwa bozalaka bien na mama mufibi mungwa pourquoi pas tiela ki contribution ata $100 oh pourquoi pas aussi la salaki apesaki akundela yo mama te lokola olobi ki akundela yo mama te mais oh pe apesaki mama tozala reconnaissant na mokili yo moto asali yo bolamu na ntango apasi apesi yo ata $100 ata $500 oyo nde isi la pesi yo kobosa nango te bato lelo oyo bazokabela yo to bamoni yo Davina mais si la ntango wana ozalaki faible si la bimisaka mbongo apesaki ye reconnaissance ezala malamu mingi. Davina tika ba fier ozo sala bato bazokosa o lelo bato baokoso lelo lobi bango nde mutu bakoseka yo bako humilier yo bayaka na ba faux compte bazokomilo ba makambo mabe bazofinga opo bakosa kiza sila alors sila mana kwena yo $500 bapesa ki eze belo lio minango po sepela OK o sepela
soko longwa SB yo moko yebi le pourquoi longwa SB alors tika kwa mbrier bato les abakouk s'il vous plaît tous à la concentrer na kati ya sila bisalu officiel to landa film na biso ya kitoko makasi si je savais en tout cas total la épisode nyonso ekoka sanka ekozala penza kitoko makasi les abakouk tous à la concentrer to kota na ba fitilité na bangote likambo munene awa ndako asila bosala ndako pe kokana na sila motema mabe na bino ezowutaka po na ndako alors toyebi ba comportement na bino déjà yango bokoka biso te tozala concentré na fi yango jebela osambela na eglize ba Buddha yango ndako bikeko boyo otanji ba photo lokwa bata eglize kimbangise batandaka ba photo yo vraiment flou yango jebela osambela na eglize ba Buddha yango ndako bikeko boyo otanji ba photo lokwa bata eglize kimbangise batandaka ba photo yo vraiment flou. Kaka nde na ebisaki bino les abakouk de mon cœur, les Adassa Chou de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelinga ba pibité. Adassa ya kate ko lela, bo salelanga cotisation, bo salelanga boye. Adassa ya kate. Adassa loko mama Adassa zo sengiza kaka abakouk nyonso asepela na musala mama Adassa. Adassa Chou na ngai nyonso bisika nyonso boza na yebi ke boza ebele bo sotele mère na bino ba pibité bo talelanga ba pib ekosunga pona toya ekopesa makasi lisusu pona toya na ba video mususu na ba mission ya somo les abakouk to consommer SBC la bisalo SB to fongoli pe deuxième chaîne na biso les abakouk de SB to consommer ane oyo to tia mupepe na nyonso na lingaka bino bo sorte ba pibité bo partager chaîne nanga bo continuer ko s'abonner massivement tokutani na émission ya mbala sima bye. Kaka nde na ebisaki bino les abakouk de mon cœur, les Adassa Chou de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelinga ba pibité. Adassa ya kate ko lela, bo salelanga cotisation, bo salelanga boye. Adassa ya kate. Adassa loko mama Adassa zo sengiza kaka abakouk nyonso asepela na musala mama Adassa. Adassa Chou na ngai nyonso bisika nyonso boza na yebi ke boza ebele bo sotele mère na bino ba pibité bo talelanga ba pib ekosunga pona toya ekopesa makasi lisusu pona toya na ba video mususu na ba mission ya somo les abakouk to consommer SBC la bisalo SB to fongoli pe deuxième chaîne na biso les abakouk de SB to consommer ane oyo to tia mupepe na nyonso na lingaka bino bo sorte ba pibité bo partager chaîne nanga bo continuer ko s'abonner massivement tokutani na émission ya mbala sima bye.